Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Solution ya carburant ezomi na ville province ya Kinshasa ezalaki approvisionné uta lobi eleki na pokwa kasi na ngambo ya Sénat kuna basengi ba interpeller ministre ya tutelle pona koya kopesa ba explication claire sur situation ya carburant awa na République démocratique du Congo. Ba maman veuve baleli salaire ya mibali na bango ezali lisusu kobimate bazalaki lelo na Assemblée nationale libanda koyeba banzembo pe kolela koluka ndenge nini solution ezwama na likambo yango. Ministre ya pete antique Augustin Kibasa Maliba abengami lisusu to pe azali interpellé na Assemblée nationale pona koya ko expliquer likambo etali bongo registre les appareils mobiles mbongo ekenda wapi yango ezali déjà kozelama ezali bongo dossier topé interpellation question râle avec débat et salemi honorable Geneviève Inagozi Torozong et bino na ba détail tout de suite en édition ya biso lelo on ezali sengo mingi ya ko présenter les bino. Mbote édition à KNB News ya mokona lelo bandi tika to fongo yango na ngambo Assemblée nationale wapi sima ya pénurie ya carburant o esalema kilobi na ville province ya Kinshasa atako yango ezongi na cours normal kasi na ngambo ya Sénat batalisi ko esengeli ministre ya tutelle azala interpellé ministre hydrocarbures pour la ko expliquer situation ana au clair pa ya bisabiso mikolo ezali ko ya nini ekosalema toujours na dossier yango élément reportage. Likambo ya moki ya carburant esalaki objet ya motion d'information lelo lundi 4 avril au cours ya plénière na Sénat initié na sénatrice ya Front commun pour le Congo FCC Francine Muyumba oyo atelemelaki contre pénurie ya carburant na ba station service lundi 4 avril occasionnant ainsi ba conséquences incalculables sur social ya ba Congolais. Y a-t-il pénurie ya carburant? Y a-t-il hausse du prix des carburants pendant que SNEL a peine pour offrir électricité de manière permanente, bon plutôt basé qu'on fonctionner à l'aide de carburant puis par groupe électrogène. Yango et ça qui va perte en vie humaine et belli. N'enge sénatrice Alobaki a exigé que la ministre économie puis hydrocarbures va apporter des explications claires sur manque de carburant notamment dans la ville province à Kinshasa. Nangambo na ye président de SEDA atelemaki politique ya gouvernement ya ko bloquer ba prix ya carburant na RDC pe apledaki pour na débat moko franc sur question ya prix ya carburant na RDC. Prix au ezalaki jusque là d'application ezali basé sur $35 le baril. Tozaki na 1009 pe approche ya $120 na baril. Kasi esengeli koyeba que biso to produire ka carburant arate nyozela ka importer langboe ndenge carburant ezali ko bunga déjà sur la scène internationale yango kozala et kozala moko ya ba occasion pour na ko paralyser pe biso il faut kozala réaliste et le baki Modeste Bat le Kwebo président ya Sénat encourageait qui ko saisir au bureau ya Sénat par écrit enfin ya ko inviter rapidement ministre concerné ya hydrocarbures na mboka la biso pour na koluka ndenge ni ko s'expliquer kasi tongo ya lelo ya mardi 5 avril 2022 tokuti ba station service ya kofungwama pe déjà la 4 ville province ya Kinshasa transport ezalaki nango facile population ba sepelaki kasi motune ezali est-ce que ezali solution moko ya tango mokie to ezali vraiment solution ndenge longo bani pona batango mingi po likambo ya carburant ezali pe kotungisa déjà mokili mobimba suite ya guerre ya Ukraine kasi ngamba gouvernement bazali kokoba ko rassurer population que pénurie ya carburant ekozala te sous augmentation à prix ekozala te alors que toyebi déjà ba prix ya ba carburant dans le monde est doublé yango ekoye kozala pe na répercussion donc à venir ekoyebisa biso nini ekosalema Kinshasa eleki partout. Totikali toujours dans l'Assemblée nationale, ministre Augustin Kibasa Maliba, ministre ya pétantique azali sous interpellé
pour une deuxième fois dans l'Assemblée nationale Wapibisika. Question orale avec débat est adressé contre Yenal Kambeta Libon registre les appareils mobiles au Ezala supprimé ou le 1er mars dernier Kasi Bazali Kosengaye alo babisika mbongo ekenda peso ki moyen zali bazong sambongo ezali. Question orale avec débat au Ezala qui adressé à l'honorable Geneviève Inagosi. Ministre de Poste, Télécommunications, Paix Nouvelle Technologie de l'Information et de la Communication, PTNTEC, Namokose, Augustin Kibasa Maliba, Azali Soussou, interpellé dans l'Assemblée nationale, toujours, n'a sigé un dossier relatif dans le registre des appareils mobiles, RAM Namokose. To Oyo Ezali initiative, il y a député national Geneviève Inagosi. À travers question orale avec débat, a déposé qu'il lundi dernier, na bureau de la chambre basse, il y a parlement contre membre du gouvernement Samalou Kondé. L'élu à Front commun pour le Congo a souhaité que M. Kibasa a fixé la députée sur le délai puis la modalité et le remboursement et les différents prélèvements faits na RAM. Ezali question orale na débat parce que il faut que taxe RAM ezala ka supprimer pour le 1er mars sur décision du gouvernement lors il y a 41e réunion du conseil de ministres qui a attesté qu'ils avaient qui taxe moko illégal suite il y a des recommandations à l'Assemblée nationale et à Sénat et les alliés logiques que le gouvernement à travers ministre Pétantique va passer des détails peut la modalité remboursement et prélèvement au Salemaka wana déclaration il y a honorable Geneviève Inagosi une interview moko accordé qui n'a presse tout signalé que le 1er mars dernier ba pension directe sur ba unité des abonnés au titre et rémunération au service RAM ezalaka supprimé kasi bango balobi ba kotika ba été il faut ministre aya ko s'expliquer mikolo koya ndeto ko ba détail Kinshasa et l'équipe partout. Toujours n'a parlé du peuple Mokola Lelo alors que plénière et banda ko salema na kati ya les deux chambres du parlement na libanda tokuta ki ba mama veuve ebele obayaki ko senga bambongo ya mibali na bango o ba kufa ba femme ba veuve militaire o bazali kolela mbongo na bango o ba futaka bango eza 30 000 francs kasi 30 000 francs yango ba koma kozwango na pasi balela ki que maman Denise Nyakero première dame ya Kati du Congo atala le kam na bango bo ka bango awa bazala micro ya Jacques Pongo. Batonda qui est belé liboso ya parler du peuple mokolo lelo alors que plénière et banda qui ko salema kati banali ba maman veuve ya ba militaire o ba qui ko réclamer ba mbongo na bango o ba zoate uta plus de 3 mois batalisi que bazwaka kaka 30 000 francs le mois alors que moi oyo nanu kutu basimbi yango te batupe bazolo ba eloko te bayaki ko senga na bakondi ya mboka balukila bango solution po mibali na bango babunda po na ekolo babunda na se ya drapeau kasi misusu kutu bakufa na baguerre oyo gouvernement emoni kofuta bango ndeko boya kopesa bango mbongo biso salaire bafutaka basoda mobimba biso tosaleli ekolo tala bamama na biso ndenge bazolela wana ndenge bazolela wana bafutaka biso 30 000 biso toza besoin na mbongo na biso ya salaire mobimba po bafuta biso mpe baza wana babore lisusu biso sanza moko biso tosaleli ekolo ndenge bino bozwa pouvoir bokofuta biso 30 000 eza mwana ya mbongo ya mwana ya ekole primaire ubi ata kotiki yango ya classe atokolia nini salaire na biso mobimba ezali wapi mpe baboraki su biso mwa moko tozala baveve barouge baofele na ba blessé de guerre pona ngana ebisi papa mokonzi ekolo bamekaka kotala problème na biso tala ndenge bamama bazolela tande bamama bazolela bana biso batangaka te donc basi na biso bakoma bafazer eyebanaka su teke biso sali leta likambo ezali awa nde likambo ya mbongo neno mbongo na biso tozwi nyonso te bakati mbongo ya nini mama mbongo ya baveve na barouge na bablessé de guerre tozwi neno mbongo na biso ya 3e mois tozwi te totuni lisusu mbongo na biso tozwaka ndambo baveve misusu bazwaka salaire mobimba biso tozwaka 30 000 nde totuni boye mbongo yango eza normale to eza normale te ya biso mbongo tozwaka le 28 le 30 le 5 mbongo ya basoda ebimaka nyonso elongo to bakataka ya biso baveve bapesi na nsima mutuna na tozotuna bakataka mbongo na biso tala ndenge tokumi
sika awa biso awa tozolandela mbongo bapesi biso ya 2 mois ya mwa moko bapesi te. Na miziki oyo nazali veuve militaire mobali nanga bundeli mboko oyo me na minute oyo salaire tozwaka 30 000 ya pamba bo bazo salaire mobimba eske baza kuna mbali na biso bakufaki liboso te bo siko tozosufri tupasi yango mokolo yango otalo kolo na bukana mwa bati ata nsima eza te bongo eza te 30 000 kosala ngo nini lelo pasi ezokota maladi nini leta je pris décision soki tolabimisa biso tofaa na biso na bandako pe tozole contre na biso tokeye na biso mpo tozosufri mingi pasi yango na nzoto mbongo kozwa tetema eza te 30 000 sikoyo sanza oyo ti sikoyo bavuti biso te toza baveve bamilitaire baorphelin veuve militaire pardon baorphelin militaire sikoyo bamosusu bazwaka 180 000 francs biso bafutaka biso 34 000 francs 34 000 francs wana ekomi lisusu 2 mois bakofuta te bovandi ndako apamba studio eza na $50 34 000 francs bana wana bakufa bana wana balia te donc bana biso bamama tokoma bafazer yango tozoloba mokonzi ya mboka atalela biso likambo oyo ntango bana baza ebele mwana moko azwi 100 francs mosusu azwi 1000 francs eza malamu te. baleli kaka na papa Faci atalela bango likambo oyo kolukela bango solution po boye ezali pasi bazali kokoka kobika te na bana na bango moko po wuta mibali bakufa kosalela mboka mbongo na bango ebimaka malonga te kasi mingi susu ya pasi ezake ezali nango kobima par délestage et commande si courant ya Kinshasa air moko eye te c'est-à-dire kotiela ngo motema te badesidaki kovanda na se ya moi koyemba pona kosenga lisungi kouta epa ba autorité ya RDC. En tout cas esali pasi makasi tokosenga solution ezwa mapoboye eza pasi makasi Kinshasa eleki partout. Tout le dossier, monsieur ancien conseiller spécial du chef de l'État, M. François Béazali, transféré dans la prison centrale à Makala après 60 jours de détention. Caché à Aner, ni Pente Salemaki, toujours dans le dossier en gros. Image et commentaire. Na déclaration moko esalemaki mardi 5 avril 2022 au ekomelaki bapanzi sango député national Claude Lubaya a affirmé que na violation ya constitution pe na ba principe ezali ko salama na kati ba état de droit. Monsieur François Beya, ancien conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, azalaki arbitrairement arrêté le 5 février dernier. Élu ya kananga na Kasai central aye kotalisa lisusu que François Beya azalaki détenu illégalement na zone non droit, à l'occurrence installation de l'agence nationale de renseignement ANR pendant plus d'un mois. O ezali esika moko ya malamu te pona détention na bisika wapi na état o bisika ezali kolobaka ezali état de droit. Na kati ya masolo yango azali ko souligner que dossier yango en bonne et due forme ezali placé sous mandat d'arrêt. François Beya azalaki transféré na prison centrale ya Makala. Wabisika azali ko croupure na cellule depuis lundi dernier na soirée. Ces 4 collaborateurs bien identifiés, son secrétaire particulier, peut charger à protocole na bazala qui arrêté plusieurs jours après. Bon bazali détenu na même condition, bon bazala qui conduit na prison militaire Yandolo ndenga expliqua qui loin de résoudre ba problème poursuit Claude Lubaya. Ou après cette information que le fond de loi le plus fort, ils allaient toujours cause à la incarner na mboko na biso yi atalisi ke yango topé kokangama yango ezalaki na ba loi ya mboka te. Et lui a peuple a considéré que transfert au na prison à Makala et ça les mis 60 jours après séquestration na ye depuis biska bakanga pe azalaka ta mokolo moko te jugé topé livré na juge naturel na ye na boye président ya parti politique Union démocratique africaine originale aye kosenga ba autorité ya mboka na biso ba mettre fin na o azali ko qualifier abus de pouvoir na boye asengaki que monsieur François Beya azala entendu pas à la juger le lenge longo bani soki azana faute akangama kasi soki azana faute te azala relaxé pour kotika ye na prison alors que motif bakangela ye bani te ezali malamu te. To rappeler que monsieur François Beya azala arrêté na domicile na le 5 février dernier puis azala qui détenu pendant 2 mois na agence nationale de renseignement yambo akozala transféré na prison centrale ya Makala d'après présidence de la République ou a communiqué qui na sujet arrestation na ye ezala
ezalaki bongo affaire moko ko relever na sûreté à l'état pe banquette ezalaki ko disposer d'indices sérieux ko attester d'ajustement contre sécurité nationale kasi dossier yango etikali à suivre Kinshasa et l'équipe partout. Spaghetti roni pe macaroni roni ezotekama partout somba yango kasi kobosana te tala bien le logo ya Beltesco po yango nde ezali kopesa bonne santé na libuta mobimba bayeli susu bango banani société Beltesco toujours ndenge amesana kosunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga nini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwa ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va kende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes et sangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya ko lia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé. Pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso ba maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali na qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kinkaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KMB News et proposera bien toujours d'informations vraies et vérifiables. Nazela ba émission autopostak en ligne na chaîne YouTube na biso KMB News awa. To proposer bino émission kindoki politique eza déjà na chaîne YouTube. Kasko bo sanate ko s'abonner. Autos verra que Batou il y a encore les mal les anomas l'esprit congolais et latino l'esprit à développement esprit à lingambokate pour la plupart c'est le constat que nous faisons et belé ba une pour sommes une union sacrée majorité des anciens FCC tu comprends alors ce qui toque l'esprit de nos kanisa wana que quand union sacrée sur ta BBC bo kangaite bango bazi réfugié bien n'est-ce pas tous aki kuna pas câblé avec une impunité, tout est côté opé. Cette impunité continue, ils vont continuer comme ça. Demain après les élections, bah ça ceux qui payent. Différence c'est entre réunion sacrée na. Non, mais ça c'est que ça différence. OK. Différence de yango ce que tu vois ici gouverne, tu vois ici ministre. Lobby paye à EPST, ceux qui paient péchi bah ni ne bien te. Il peut faire quoi? Peut faire quoi? Et ça mbongo ya l'état. Bah péchi selon ndenge yolobaki. Mais ça là yango ça là yango c'est tout. Comment que peut savoir le peut 5 000 la prime na mutu alors que comme bongo te le que fouti bis 120 000 mais déjà na landie à la kisi facture ba fouti à 16 000 marge à 104 000 wana ki wapi et donc on a makambo belé pourquoi tout ça mutima mabé congolais alors que moi je vous dis que pendant que tonga centre hospitalier
par wani Mobutu na 89 na 88 alansaka elo comment malheureusement makambo yaka ko casser ce que zaka lelo tunga tozala ma première santé te azaka loba na chaque agglomération à 10 000 personnes il faut centre des zones de santé moko place basa 10 000 donc vous êtes na banda toza so 50 quand vous attention de santé 5 6 7 moni oya l'état nde ba sebeko zalaka wana ba toza nini constitution en zone de santé, mon nom, c'est un expert d'assaut qui $20 000 ou 25 000. Et ça là. Donc quelqu'un qui détourne comme ça, 100 000, a privé 50 000 personnes, place on doit santé, on doit soigner rapidement. Au moins la gravité. Ah bon, bien pour lui seul. Pour lui seul. Au moins la gravité. Scandale na ba église ya Kolo Yesu na République démocratique du Congo nini kosala pona kosilisa likambo yango pe ko remédier une fois pour toutes na situation yango le caméra magazine na bino ekutana kina frère Julien Yav Berger diocésain ya renouveau charismatique catholique na ville province ya Kinshasa alobaki pa expliquer ki boy ya liboso to tsengeli koyeba que ndenge biso tolobaka na kati ya église catholique que Ecclesia ezali une institution divino tuwaye kasi akuti biso pe na ba faiblesse na masumu na biso nzamba yebi ke aye kokutana na basumuki kasi na bosanto na ye aye kopesa biso elimo santu po asunga biso na botawu wa biso ba bomoto pour que bonzambe pe bokoto kati na biso tozala à mesure ya ko se contrôler Yakoboma otobenga kaba œuvre de la chair na kati na biso. Ba œuvre de la chair ezamingi mais na kati ya Bible batanga kamingi makambo itali impudicité. Que impudicité et salaka mabe na kati ya moto pe ebebisaka moto. Et mokola lelo ndenge bolobi ezali nde makambo itali impudicité nde ebandi koloba mamingi na kati ya ecclesia. Toyeba que impudicité ango peut-être na monde spirituel nyonso. Impudicité ezalaka très prononcée. Quand je dis monde spirituel, c'est en général. Je ne parle pas du monde chrétien. Puisque tout ça na ba église mususu, ezaba église sataniste. Musala na bango nyonso azali kozwango na kati ya sexe, pouvoir na kati ya sexe. Basala ka ba orgie, basala ka ba relation sexuelle même quelque part makambo ebele ya salité penza oana. Na église ya Jésus Christ, église chrétienne, ekoki kozala bongo te. Pamba te Bible epekisi biso impudicité, Bible epekisi biso makambo etali adultère, Bible epekisi biso polygamie, Bible epekisi biso makambo ebele oyo etali ba voyeurisme, ebele nyonso a Bible apekisi yango. Malheureusement na kati ya botao ya biso, même tango tozali bakambi, tozali ko utiliser quelquefois connaissance na biso pour que tous les canaux tromper quelquefois ban ensemble avec des vexés koloba oeza boete. Et aussi une autre chose, tu as dit que Satan peut azali séducteur makasi. Mosali ensemble koki kozala pe malam. Aujourd'hui il y a beaucoup, on peut dire des sœurs en Christ qui sont des envoyés du diable pour la koko et ça peut basali ensemble. Dans la Bible on parle déjà de Jézabel. Et tu vois na mikolo oyo pe esprit à Jézabel est commis makasi. Et sengeli pe basali ensemble o bazali kokamba misala to matonga nani ya Yesu Christu bazala à mesure avec beaucoup de discernement pour que bayeba kotala ba relation ni bakoki kosala avec Jézabel o batondi sami na kati ya etonga bana nzambe tozala ka bato kotala kaka mikolo atango asukate ngala za muto ya église ya temps de la fin te. Le Seigneur nous recommande une sanctification aujourd'hui. Il nous veut que chaque jour, que déjà dans 1 Thessaloniciens 4:3, c'est tout se sanctifier. Sanctification, ce n'est pas pour préparer le temps de la fin. Le combat spirituel existe chaque jour. Le combat contre la chair pour un chrétien existe chaque jour. Ce n'est pas un problème du temps de la fin. Le temps de la fin, même jusqu'à l'obaki que etali kutuye etali tataza likolo. Tout se soucier na makamba mikolo asukate, mais toute la sanctification mokolo na mokolo. Chacun mokolo asuka na iza mokolo oya kufaka akine mona na tata nzambe. Donc toi na kolo waka bilembo tango asuka puisque makamba impudicité, ce que tali yango déjà Paul azali ko kondanango na kati ya nani ya communauté à Corinthe.
Talaba écrit à Paul comment est-ce que tango et pas Romain chapitre 1 banda verset 19 tango staba masumu ebele makambo itali banani bazophilie donc makambo batonzo 500 autres na banyama makambo itali homosexualité mobali na mobali mwasi na mwasi déjà na tango wana Paul azali ko condamner yango. Donc on va pas parler du temps de la fin. Mais actuellement aussi, il faut le dire, tous les banani, loup étranger, faux prophètes. Les gens qui viennent dans ma bango sataniste, mais ils veulent faire parler de Jésus. Jésus comme le Kanani, clé passe partout. Mais na Katinaye, il a sa mission dans la église. Il y a aussi des gens qui s'appellent pasteurs, qui s'appellent prêtres, qui s'appellent, je ne sais pas, apôtres, qui sont des loups-garous. Ezaki édition le 5 avril 2022 Nazaki les sont représentés les bino merci une équipe technique puis rédactionnelle Ezaki Mosaki tout comme merci surtout na bino obozo koba kopé sabiso confiance partout dans le monde na ebisa bino nini boza vraiment la carte amitié na biso continuer boza biso confiance biso to koba osala la bino mosala ki to connaît bolingaka en tout cas tokutani prochainement Kinshasa et l'équipe partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no